il n'a pas la possibilité de l'enlever. Mais toi, l'homme, l'humain, le monde, papa qui se levé a inspiré dans le 1 quart. C'est lui qui a disposé ça. C'est lui qui a voulu les dons, cette pigmentation soit. Il leur a disposé un petit savoir, qui est d'ailleurs issu de l'Égypte antique. Après, était en élève, donc en Égypte, on a la caisse, et après dans le Romulus, donc la Rome, au début, pour s'occuper des Occidentaux. C'est pas qu'il se l'a disposé, c'est ça volonté. Et d'ailleurs, comme on voit ici, pour nous décomplexer. Fini. Nous, on est des leurs enfants. On a autorité sur eux. C'est notre seul enfant. Nous, on a la tête de nous, ah, moi, la loi qui nous dit, pas de paix, t'as autorité sur eux. Ah oui, c'est ça. C'est nos enfants. Moi, je ne parle pas de moi, quand j'ai vu les démonstrations, dernièrement, j'étais le 14 juillet, enfin, pas le vacances, pour le voir. C'est ça, c'est nos enfants. Là-bas, yo, je te demande, vous, il y a qui font, c'est pas quel qui toque, après ça bien. C'est comme les lions, quoi, hein. Il y a un enfant qu'on voit souvent qu'on appelle Bob Marley, hein. Il est lion, et puis encore, le Christ, on l'appelle avec le on dit, on m'a dit, on m'a collé sur le dévoi. Et il dit, on m'a dit, ça m'a foutu. Et en plus, on dit, le lion de la tribu de Judas. Oh, est-ce que c'est les lions ici ou dehors? Les lions, c'est tout ce qu'on a fait. Vous voyez? Ça, c'est les papas, les mamans. Tout quoi? Ou nous qui quittons dans mon maman. Votre chevelure, papa, maman me vous a donné. Il est belle. Mais nous, je vois. Bon, moi, je n'appelle pas les kimbanguistes. Ils appellent les kimbanguistes. Pourquoi j'appelle kimbanguistes? Parce que ceux qui sont venus avec le Christ chez nous, qui ont tué Maman Kibavika, qui ont brûlé vif, c'était des jésuites. Les pères qui sont venus à l'époque. Jésuite, qui veut dire hypocrite. Inès de Loyola qui a mis ça en place. Et hypocrite qui veut dire celui qui cache son jeu. Alléluia. Au commun, moi je ne dis pas. Je ne dis pas que je vais faire des choses bien. Mais je vais faire des choses pour tout dire. Les hommes postiches, les icams. Et tu viens à l'église le dimanche, comme toi, Jésus, enfant du dimanche le dimanche, tu couvres là, tu vois ta tête se gonfle là. Sans te rendre compte qu'il y a les cordes de Lucifer sur ta tête. C'est les poils. Nous savons d'où ça vient, ces cheveux-là. Les documentaires, nous les voyons tous. L'Inde, vous savez ce qui se passe en Inde. Ils prient les animaux là-bas. Vous n'avez pas là-bas un bon paysan des amis qui s'assemblent, se ressemblent. Mais au moins, la bambou, tu mets des animaux sur la tête. Vernis. Les ongles là. Maman mouille. Après, sur mon sac, il toque. On le dit, il y a ça, il faut. Ah, mais ici, tu corriges le Dieu. Ah, mais pas si, on va voir. Moi, là, mon cœur, banane, liqué, voilà, pas si. Attendez, il faut que les gens s'arrêtent en prison. Pas que nous coûtons nos plusieurs bacs sur les années. Ni parce que on n'a pas si voilà, la criolite, tout ça. Est-ce que tout le monde a qu'à musulman, ils ont souffert physiquement aussi. Je crois qu'à l'avenir, quand nous allons collaborer avec le gouvernement français, nous mettrons Satan en prison. Pas que les côtés de la garde, voilà. Surtout que bisous, ça va aller à ça, ouais. Pour voir qu'on mais la France archive tout, hein. Parce que pas derrière, pas seulement à lever, il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps. Donc, le Sikou, jeunesse, nous voyons bien, qui sommes-nous? Vous allez banane. C'est ça l'interrogation. Jeunes, nous voyons bien, qui sommes-nous? À Kinkewa, Maman Boanadio. Parce que, pas seulement qui manque l'éclair, hein. Alors, dis-moi, je pars. Mais dans ma progéniture, il y aura, je vais faire quelque chose. Je vais dire une phrase. Et nous déclarons Boanadio. Allez-y, recherche. La pauvre. Et nous déclarons Boanadio, Christine, Kimbaou, Simon. 51. Maman vérité. Mais au monde au Boanadio, maman au Boanadio. Et Lucifer, dans sa pratique, il a détecté quelque chose comme ce qui s'accomplit après, il fait des désolation. Il oublie, hein. Oh là, Bengane Nicolo, l'esprit de vérité, papa de Mena Moutima.
Kimbangu. Son rôle était simplement de déchaîner, déchaîner, déchaîner. Il a tous déchaîné, fini, on est plus en prison. Le 3 octobre 2011, il a dit 3 cas, il assure. Maman Isakarine avait capté le quotique, les jours qui ont suivi. Ngai satana suki ngai oh ngai mawa. Eh lion, un kamba avec sa crinière. Nous sommes en des fois quand on est rougi. Et à la fin, maman Isakarine capte le quotique. Ngai satana suki ngai oh kuna na mazangungu bankumu batekina na boloko. Ngai nzete na kwei mebi tape na ngai bala mama papa Kimbangu pesa bango mai bala na ngai to kimena wapi si nous jouons pas notre rôle d'ambassadeur parce que les enfants là qui sont ici là qui sont refugiés ici les Kitukida c'est nos enfants mais Kitu pas Kitu à table en cas parce que dans les cieux avant qu'on ait pas que celui qui pose la question mon fils ou ma fille tu veux mettre 3 ans sur terre. Oui, papa, j'y vais. Ingrédient. Ah! Tu vas les mettre où? Il te montre, géographiquement. Là-bas, tu vois là-bas? Là-bas, on s'appelle les sociologues. Ils sont bien physiquement ils s'apprécient dans les Grèces. Ils ne veulent pas. Et toi? Toi, tu vas. Ah, moi, c'est plus intéressant. Là-bas, ah! Où va? On va y mettre. Où va? C'est comme on a dit à Boy. Si l'ouïa sala koussi, la pomme isa dila. Bouya isa bila kade eno ke munyanza. Fu mwame kwange itatula enzandami. Moula pakindai. Okosa na lettre parce qu'on va mener ngeni. Pourquoi bien la photo? Pourquoi bien écoute moi je mon souka comment vous allez mener. Et à Mansa on a dit bien. Et je vais finir par là. En parcourant très vite son dicté à Mbatasada concernant nous les jeunes. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Arrivés là-bas, ils seront la proie des Blancs. Beaucoup mourront et certains ne verront plus leurs parents. On dit comment on dira? Bantwenya babingi si basisa Afrika muvuvu kyakwenda tomba luzingu lwa mbote kwa mindele si babova ndinga zawo tunoza mindele vakati kwabo babingisi bakwendidila muluzimbu lwa kinitumindele kimosuni kiboposo baposa les envies mujojo si bakala nguta mindele voilà nguta c'est le mot que je cherchais. En Mandombe, le mot Kuta, quand on fait le revers, ça devient Ntaku. Et Ntaku, chez nous, c'est l'argent. Donc, il faut mettre dans les bagas. Moi, on a gâté. Et nous, c'est le Miamo de Tonga. Madame Moui Tonga na Yokuna. Parce que mon da Otiakawa, il est aussi là. Un ambassadeur, il est limité dans le temps. Et le temps, à un moment donné, il arrive où, eh ben, nous allons aller rendre compte. Parce qu'il avait dit, quand j'irai m'asseoir sur ma siège longue en Kamba, tout le monde viendrait prendre le roi auprès de moi qui se loquait et la Belgique le roi, c'est-à-dire la coalition internationale. France, Allemagne, Angleterre, je laisse terminer le nom du parc sur lequel Papa de Lugana, Papa de Lugana, ça a divisé parce que nous avons fait beaucoup de choses. Le vol de la paix universelle. Tout ça, tateto wana mumazulu bika mpungu wako yazituswa bika kifumu kyako kiza bika luzolo lwako lwavanga mavava ntoto bonso muzulu
dia kwetu kalumbu utuvana gungweki utuyambudila mfuka zetu bonso beto mpe toyambudilanga batawidi mfuka ututwala ni mfumuko kanze ututani na mkwambi kadiye kyaku kimfumu yengolo yenkengo mvu wa mvu unazobangesita kisolotele mwana ye mwana ovela ngelo kutima ingeta sibole kimungu kyangani mfumu alongo mawazo. Amen. Mpunga. Les soldats
général de l'UJK pour un discours à l'occasion de cette journée. Membres du corps ecclésiastique, papa et maman Kimbanguiste, c'est avec la plus grande joie que nous commémorons aujourd'hui la date du 4 août 1951. Ce jour de joie, marqué par une démonstration de force spirituelle de papa Djangueda Koutima Joseph, premier chef spirituel officiel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, en sigle EJCSK. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Le 4 août 1951, papa Djangueda, époux de maman Pilou Vété, père de 2 enfants, papa Désiré Emmanuel et maman Marie-Francine Mulou, et fonctionnaire dans le bureau du gouverneur du Congo-Kasaï, eut une vision durant cette nuit. Dans cette vision, son père, papa Simon Kimbangu, lui fit voir une vallée remplie de jeunes qui travailleront à ses côtés afin de l'accompagner dans la mission difficile que lui a confiée son père. C'est ainsi que ce même jour, maman Bébé Vété, au terme de sa grossesse, se rendit à l'hôpital de Kananga pour y accoucher. Alors que maman Bibi donna naissance à maman Christine ou à Bonadjo, elle perdit la vie. Cependant, le témoin de Dieu étant l'homme, papa Djangueda Koutima, accompagné par le corps médical à la morgue, après avoir appris avec difficulté la mort de sa bien-aimée, leva une linceul qui la couvrait, pria et la ressuscita. Le personnel soignant de la maternité, abasourdi d'abord, puis reprenant ses esprits, donna le bébé à maman Bibou Vété qui sortit de l'hôpital. Tout ceci se passa sous la stupeur et l'angoisse du personnel de l'établissement, dirigé par l'oppresseur belge, à une époque où aucun Congolais ne pouvait imaginer que l'homme noir, l'homme premier, pouvait se délivrer du joug du méchant. Kimbanguisme oyez! Kimbanguisme oyez! Depuis, cet événement est alloué aux jeunes kimbanguistes du monde entier dans une plateforme dénommée Union des jeunes kimbanguistes en sigle UJK. Cette plateforme créée par papa Djangueda Koutima a pour but de rassembler, d'éduquer, de conscientiser et de faire participer les jeunes de tout groupe et de tout mouvement confondu, sans distinction d'âge et de statut, à la réalisation des idées visées. La jeunesse d'âge dont il s'agit ici est une jeunesse d'esprit. Voilà pourquoi l'âge n'est pas un prérequis, au contraire. L'UJK est un passage, un témoin générationnel, une communion entre la fougue et l'expérience. Cette plateforme est présente aujourd'hui dans une dizaine de paroisses d'Europe et sa direction générale a à sa tête, depuis juillet 2015, le révérend Oudoussila. Depuis 2012, le regroupement des différentes UJK en région parisienne fut un tournant. Un tournant car elle permit aux jeunes de ces différentes paroisses de dépasser le mur d'un passé trouble et jonché de discorde et de division. Aujourd'hui, la jeunesse kimbanguiste en région parisienne symbolise l'unité, elle symbolise l'audace, elle symbolise le changement. Depuis la fin 2013, les UJK travaillent en harmonie
dans un but commun, faire de la jeunesse kimanguiste une pièce maîtresse de notre Église. La marche du 25 mai 2014, la fête du 4 août 2014, les marches du 6 avril et du 25 mai 2015, ainsi que le concert du 1er août 2015 sont la démonstration d'une jeunesse dont la somme des individualités se mettant au service de l'œuvre de Papa Simon Kimbambo. Chaque mardi, des rencontres sont organisées en Kamba, sous la conduite du chef spirituel, Papa Simon Kimbambo Kiamani, accompagné de son conseiller direct, Papa Mbenza André, afin de dévoiler aux kimanguistes et au monde les vérités divines. Ici aussi, à Paris, des rencontres ont lieu chaque mardi. Cependant, c'est avec la plus grande tristesse que de constater le peu d'intérêt qu'elle présente pour bon nombre de jeunes, de papas et mamans ici présents. C'est pourquoi, à travers ce discours, nous réitérons notre appel à la jeunesse kimanguiste en région parisienne. L'UJKI n'appartient pas à un groupe de personnes déterminées, mais au contraire, l'UJKI nous appartient à tous. Nous sommes l'espoir de cette Église. Nous sommes l'espoir de ce monde. Nous sommes tous ici présents, l'UJKI, parce que tous ensemble, nous ne formons qu'un seul. À nous montrer ensemble au monde qui nous sommes. Une jeunesse remplie de Kimbambo, forte, solidaire, une jeunesse porteuse d'un message divin. Tozalaki na biso batuté, disait Papa Zengela Kuntima. Aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, montrons que nous sommes des hommes à l'image de notre Créateur. Aimons-nous les uns les autres. Le temps des querelles incessantes est révolu et inapproprié. Soyons forts dans les commandements, soyons unis, combattrons et nous vaincrons ensemble, car ni les innombrables homicides commis sur nos frères noirs américains, ni les armes tendues de force aux petits soldats d'Afrique, ni le contrepoids agissant contre l'avancée de la construction de la Nouvelle Jérusalem ne pourront effacer les promesses de justice et de vérité dites par nos papas. Construisons ensemble, main dans la main, Kamba Nouvelle Jérusalem. Et même en temps de crise, contre vents et marées, peu importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Peu importe le commencement, c'est la fin qui compte. La jeune Oyé, la jeune Oyé, la jeune Oyé, espoir de l'Église. Que vive le kimanguisme. Que gloire soit rendue à Papa Simon Kimbambo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
mwana ye ya 47 ans na mboka. Tozwa basilo mpona konote numéro ya papa pasteur. Ezali bongo 06 21 00 97 66. 06 21 00 97 66. Vous pouvez la puce, mais 01 48 36 42 24. 01 48 36 42 24. Donc, pour la paroisse à Saint-Denis, vous voyez la mission sur le papier à baisse communiqué depuis maintenant, ça fait déjà un bon temps. Et vous voyez la haut, les années Goya, les années Congo, les Arabes, les selon ma coupe, parce que sur ma carrière, ma carrière, ce monde est dans ma coupe, parce que je suis un peu, mais ma coupe aussi, parce que je suis un peu, etc. Pour la police en cama, ma femme mourit, à louer la carrière. Tout ça, un biseau, tout fait ça, ma carrière, ma carrière, la semaine qui est dimanche. Pourquoi les 4 août, Nenge Toyoki, Papa Christopher et Botam, à la 4 discours naïe,
Papa ndenge na mutima ndenge tozalaka na ye ngai na yo toyebi mutu mwindo abuta wapi ndenge tata moteya kuti koteya ngai na yo na kati na sikoyo qui sommes nous l'homme noir tozalaki na biso bato te mais tozalaki banani soko tokekaka na kati ya mokanda makata nzambe na Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 10 nzambe aza koloba na Ézéchiel na kati na vale bandeko na ngai lingongo eza ya molimo tozalaki na biso bikuwa baye balamusi ngai na yo na mokolo wa lelo tomonani bato ndenge bazali kozwa biso lokola baanimal ndenge tata moteya ndenge koteya biso na kati na sikoyo ezali mokolo moko ya monene ngai na yo totiki bandako na biso toye na kati na mokolo ekolo ya kokumisa yango mai bapesi biso tobomba moto mwindo abuta wapi mpasi nyonso ya moto mwindo lelo ngai na yo na kati na poto moto mwindo eko akomi kodirige mai bapapa balobaki yango ezosalama etango ngai na yo baza kosenga biso totongwa nkamba olobi boniboni ndeko na ngai yango mama tata totalaka na balata oyo bapapa bakopesaka na biso toza bajene na kati na sikoyo mikuwa papa asali accident le 29 juillet 58 toyuti kokumisa le 29 na vale papa na ye papa ye mokoka alobi bajene bango wana bango nde kosala na bango bapesi biso makila bapesi biso molimo lelo ngai na yo babenge biso ambassadeur ndenge baza koyemba banzembo na kati na sikoyo est-ce que c'est vrai tokotosaka malamu balako oyo bapapa batika kati na ngai na yo engai na yo mwana poto bapapa bazotaka misala na ye ndenge baza kosala ngai na yo na kati na baparoise na biso na ntango tokomi babikateli ya ndenge na ndenge mosusu ayenga na kotia te eza ya bapasteur te tokanisa bapasi bapapa bamoni mpo na ngai na yo mutu tokokokoma ntina baboko ya mikili ya misika mpona kotambusa kombo na ye yango bandeko na ngai na ntango tokozonga tokontinue mabondeli surtout na ntango tokomi satana oyo koselela te ndenge biso tokolobaka la victoire est certaine car la cause est juste elango ya pembe ya mwinu pardon oyo batie ngai na yo nzambe aza na posa lokola biso yango biso mpe bato mwinu tomona na bato ndenge tata moteya alobi na ebande la jeunesse ye alobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance yo oza nzambe ozokende osala mabe ozotala na gauche ozotala na droite mais oza nzambe tata moteya oyoki koloba ngai na yo toza banzambe ese respect ya ngai na yo na moninga na yo eza bone bone yango bamama na batata ntango na biso ekomi mosika oyo bapesi biso na mokolo na lelo tobomba tosalela yango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sana amen bamikateli ezali tozalaki kosala na teki ngai na yo awa toyebi ndenge tosalaki na teki amphithéâtre toyebi lelo so totali na baparoise na biso mpona ntinzani ebima ekomi matata papa aza na besoin ya mbongo ya bapilipili kaka bamama na batata bazosala na mboka na biso bambongo ekomi kokima biso na ntango kala bakupe ya 2500 tozali kopesa yango facilement et surtout na ntango tozalaka koyeba biso nyonso na CPK dirigeant kotelema te CPK oye kozotala dirigeant kotelema te ezalaki bakupe nyonso tokosala na ntango kala lelo ekomi wapina na yo papa aza na besoin mise na ye ezala inokile le 25 mai 2015 bikateli ezali tosala bandeko na ngai batata na bamama dirigeant oye jeteki oye bamama oye batata oye faki oye koreki oye ya solo bandeko na ngai topesa papa maboko na ntango baza kobelela biso na baparoise na biso oyo eza concernant makambo misala ya nkamba topesa na biso ezali ngomba ya sacrifice
tala papa babandaki na bandako ya nzambe mandala lelo tala ndenge tokomi engala yo soki tozwi france depuis toyawa biso toyaki bana mike de 75 à 2015 40 ya bana israel elokuza te bisika ya bato france oye tokosala o tokosala te tokosala tokotonga mpe ndako na biso ya france oye nyonso tokosokola yango na ntango kokoka un petit pays comme la belgique baki kotonga ndako na nkama bakomi fiere baza kolekaleka france oye tokosala o tokosala te nyonso kaka na likambo moko na bolingo soki tosali yango ndenge papa afuma longo papa afuma mbanza azali koloba lokola mpoa na mwa tokosala makambo nsina mboka wana tokoki kopesa susu date de 75 à 2015 40 ya bana israel biso lelo banda toye kaka boye kaka kobue kaka boye nyonso wana tokosolola na bamuda tokobongisa voilà na moke oyo tozalaki na yango ndenge toyoki makambo matano baninga baprofete tobengaka baninga bakasi soki baza koloba boye moninga bayebaki na ntango mapasi tolandaka bandeko na biso tosuki kote bakomunike na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen mama conseillere mama dokokolo mama hotel na biso yo topesa yo tokopesa mama conseillere bote na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu mama delobotelema kaka tokomi na ntango tokopesa tata molimo santu
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! On dirait mawa ezali awa tozalaki na biso bato te tala banzembo bazoyeba bango bazoluka molimo sana baza wapi ake wapi bazoluka me libondo ngana yo toyebi aza wapi na nkamba ifo tozalaka na esengo tata tokokumisaka bango nkamba oye ebandi koya wana na ntango eyaka makilano eza koya ekomi koya nkamba oye kumisaka bango se parce que na likolo mpe kuna ezalaka ndenge wana awa mpe biso na se toza oblige ya kokumisa bango nyonso mitano baza na nkamba nkamba oye yerusalemi yapa dikundaka tata nzambi fungu yisu yekaka mwana vela otali bapolitisien bango nyonso kuna baza komata enga na yo balobi mokili ya nga na yo tobosana yango te papa Simon Kimbangu kenga lionye je vous enverrai le consolateur l'esprit de vérité ye wana aza kuna aza komema ngai na yo papa Simon Kimbangu kenga lionye ye wana kaka de génération en génération. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, Molimo Santwe, Olinga, te, Kute, Yekaka, Kavena Wakakako, komitila kikongo soki na komi na poto bazakofina ngai kikongo eza kokima kimbangisme oye biso tokotosa ye bilombe ya Saint-Denis bazali bilombe ya Saint-Denis bazali Saint-Denis oye paroisse pilote oye ya lobi na juillet lobi alobi kemike kaka ndenge kozosa otina na bino totonga nkamba biso tokosala mpona kosepelisa ye eye apesa biso mapamboli yango tobongisa mitema maboko na biso tokopesa tata na biso mbote nzambe na biso na kombo ya tata mwana mpe tata mwana kosana na kombo ya tata ya mwana mpe tata mwana kosana mosana tomoni mbala tolekaki tozalaki sage tobimaki te mingi esika oyo esika ya ngani nanu tozwi esika ya biso moko te me tokozwa yango kaka satana wana klebowa tokokanga ye kaka wana tosala wana lokuta tokoyoka na biso nyonso tokozwa esika na biso tobima te mama silisi maloba tofuti sale na biso tozongi na esengo na kombo ya tata mwana mpe tata moni mosana mikro mpe ya mama conseiller na kombo ya tata mwana mpe molimo santo papa mingi akoloba ezali te osoyoki mabondeli banda 0 heure ntina ntango oyo papa toyaki awa yo omemaki biso toyaki na basali ya pamba toye tolebile ya bomoi papa bajeune oyo balakisaki yo le 4 août 1951 ezali biso baetozaka tina sikoyo me tosengi lopesa biso makasi po ete tosala ndenge ozali kotinda biso tosala na ndenge yo olingeli yo lobi génération mosusu ezali te ya suka yango oyo ntango ekoki papa tokosololaka na bana na yo na ntina kozanga esika papa yo bomisela biso kaka na mawa na yo pamba te 40 ans yango oyo depuis lingombe eza implanté l'Europe
pesa biso makasi fungolela biso banzela mpe mitema na biso po ete totia libaya ndenge ezali posa na bino kimia na nzoto mpe milimo na biso na nkombo ya tata mwana mpe momosi amen na nkombo ya tata mwana mpe momosi Timbangis moye bana ya Paris oye bana ya Mapango oye batata na bamama maloba mingi ezali te toyoki matei tolandi discours ya bajeune maloba nyonso elobami na kati naza na mingi ya kobakisa te biso tozali baprivilege biso baye balakisaki na bakonfumandolo tokosala na ye ekipri oyo me batata na bamama mosala yango tokosalela yango ndenge nini bazali kosenga biso bolingo mibeko misala oyo elekaka na kana na le 4 août tolandi yango ya discours na matei nzambe alakisaki bokasi na ye toyoki mama fumandoko akufaka papa lamusi ye le même jour mama zongaka na ndako na bebe papa tikaka ye liso na hôpital te bato babangaki ezalaki mindele babangaki makasi ya komona likambo ya ndenge wana lelo batata na bamama makambo sebele oyo banzambe na biso basali kati na lingomba oyo makambo mingi esalemi moko kati na biso aza na témoignage akoki kopesa na 1951 ndenge toyebi bana misato babotamaka basi mibale na ye moko papa Simon Bibango Kiangani mpo na nini ezalaki